Combien de pourcentage Martin Fayulu a bimisa na élection oyo? Na uti otanga Twitter na ye a commis sikoyo lobby à 60%. Avant-hier yemoro na ba chaîne à l'égal chaîne internationale atangi liboso ba militant na ya MLC 61%. Diplômé. Comment un diplôme ça va libérer makasi boy? Kaka ye wana ba Martin Fayulu na ba diplôme na ye abimisa ki 48%. Un diplômé aza même na problème ya mémoire calcul. Tolongwa na musika to mona gouverner notre gouverneur André Kimbuta na affaire ya mathématiques on sala nini wana asalere ba c'est que mes diplômés mais atombe erreur poani soki diplôme ezara bien eko ça c'est berete bato belé ba oye baté soki mutu atele bino bolobi kabila te so kabila lobi ngana ke bino bobi ke o akotia na pouvoir ba négocier na ngoti pouvoir arracher. Ce que Félix a fait, c'est justement arracher le pouvoir. À négocier le pouvoir. Il faut que mailler les points de Bokondi, Namaboko Yamutana Minduki. Son père, le père de la démocratie, héros, notre héros, Etienne Serrano Lobanin. Abaki Tokoza Bokonjo, Massas, Ata Mokote, Kobeta, Makaka na RTNC, on a bateau, Bayebi mémoire, bataille, devoir de la mémoire. Kaka na RTNC, on a changer langage. De l'autre, total, la RTNC, total, la télé 50, va changer langage. Bazana kimia parce que ça nango nini ya mambo tribalisme était bon on sait beaucoup plus na peuple congolais tous a beaucoup na compréhension par rapport à quoi ba peuple ko la baluba bazaki injurier humilier critiquer que muluba cause pouvoir te selon ba prophétie ya Kimbangu so muluba zu pouvoir baroni atayebu na bosiko tangu bazu pouvoir eza éclatement ya joie donc selon pour na bango eza lokola que cordon ombilical woni senine eza obukana eza okoya seke bato nyoso ba prophète amalé bandolo ba contre peuple kasayen tout ekui parce que na Congo tozalaka na 4 langues nationales donc tous les 3 langues essaient de se pouvoir na Congo et tikala ka langue moko nde pouvoir e bandaki ko yenga nde to ba tezo bunda pone kita. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3www.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Oyo Atonda Nakibunzambe, chers amis fidèles téléspectateurs. Mabi Showtime émission de Solarman Belé O Etali Mboka Nabiso Congo, chers amis fidèles téléspectateurs. To Yambapo Nabino Lelo. Pasteur Michel, ce n'est pas la première fois qu'on a Yambaye, c'est la 2e ou 3e fois. To Yambaye peut-être Solara. Makambu Yambo Kapé Makambu Nzambi Albara pour l'Amboura Biso Congo. Pasteur Michel, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour papa. Santé. Non, très bien par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. L'autre fois émission de Salanayo, Albara pour le Congo, au Sengaki Makila Yese Soupana pour l'Amboura Biso Congo. Lelo, Félix Sekedi, Aza élu comme président. On a habité réaction en Azan. Bon, réaction numéro 1, vraiment tout ça content. D'accord, il y a la première alternance na niveau ya mboka na biso. Toleki na 32 ans na Mobutu. 32 ans alternance salamate bitumba batu bakufi esenga makile sopana pona Laurent Désiré Kabila ya assassiné Joseph Azui depuis 2001. Si le long zaboye na 2018 awa siko tuza 2019 awa tozo alternance ya liboso na mboka na biso ozo mona ke élection et salami. Tout ça, c'est la 3e fois. Tout ça, l'élection en 2006. Nous avons eu résultat tout ça en 2011. Nous sommes sur place. La 3e élection de permettre d'arriver que tout ça sur place. Mais quand même, ils ont tout le monde congolais que non, un autre président a eu pacifiquement. Donc, et c'est que toujours présent, vous soyez pacifiquement, ils ont marqué les salamités, ils ont beaucoup plus marqué les acquis mingi à OCP là. Et nous, il y a des troubles, il y a des désordres, c'est ça le côté tu peux beaucoup plus merci Nzambe ou à permettre le qu'on est arrivé. Mais président Félix Tshisekedi a eu pouvoir tribalisme maka c'est côté na Congo ba ndeko na biso ba luba ba commencer lokola ba jeton lokola kunyata bato ba maloba mo o epesa ki lisusu bato kana na habité pona ba ndeko wana loba ndeko. Non, tribalisme est bien té. Actuellement to ko loba te ke bato nde basala ki mabe bato ba ne mabe non. To senga beaucoup plus bato baza na kimia parce que za nango nini ya mambo tribalisme était bon on sait beaucoup plus na peuple congolais tous a beaucoup na compréhension par rapport à quoi ba peuple ko la baluba bazaki injurier humilier critiquer que muluba cause pouvoir te selon ba prophétie ya Kimbangu so muluba zu pouvoir baroni atayebu na bosiko tangu bazu pouvoir
ils ont éclatement à joie. Donc selon pour na bango ils ont le que cordon ombilical on est nini ils ont bukana ils ont ko ya seke bato nyoso ba prophète amalé bandolo ba contre peuple kasayen tout et kui parce que na Congo tozalaka na 4 langues nationales. Donc tous les 3 langues essaient de soit pouvoir na Congo. Et tu la langue moko de pouvoir e bandaki ko yenga yenga nde toloba zo bunda bunda pone kita. Parce que pouvoir wana ekiti c'est normal na d'autres termes na cadre ya courtoisie, il faut pas mona ngoza normal les réel parce que loko bolo bana bato ke ba kozwa te ba kosimba kango te. Mais bato wana ba simbi yango siko na tant ba raisonner ba imamba maloba nyoso bato wana est arrivé te et que ça mette Nzambe a décidé autrement. Il faut pas sepela. Donc bato ba zongo na cadre moko te ya créer ba haine moko tribal. Donc ba zongo lokola mungala zaki na pouvoir Mukongo zaki na pouvoir musoyela zwaki muluba pas judo mutu na mutse normal eza bilom ça normal toko ke nango ndete mais so mutu azona na ndenge moya un moko tribal eza au contraire parce que nous sommes tous les Congolais tous en atteint tribalisme d'abord na mbongo so tribalisme ezala raté so bato ko molinga batia biloko motri ya ba tribalisme na kati Nzambe wa confondre bango neti na minicho bato ba oloba bate belé baza contre pouvoir ya président Félix Tshisekedi babi Kabila nda nommé donc Kabila azana sima na azo diriger yemoko Félix Tshisekedi réaction ça. Donc c'est difficilement au moni toza ben inconscient donc on a comprendre actuellement na domaine au peuple congolais est inconscient pouvoir banoma nango batuté so na une dimension biblique la maman de Salomon de appelle ça Salomo appelle ça naloba pardon maman ya Salomo nde appelle ça kay conseil ayebisa eboy soki olingi ovanda na kimia na pouvoir élimine ton frère. Et pourquoi? Parce que pouvoir est à saisir na ba force na ba puissance parce que nde connaît moulin mwana David abande ko combattre ye ke aza mwana ya mwasa nini ya makango. Donc si ko OK yende azaki établi Salomon azaki mwana makango mais établi par Dieu. Établi par Dieu parce que pendant que bino boluka pouvoir Salomon a cherché la sagesse de l'Éternel. Dieu a visité Salomon, a visité Absalom, a visité David. Il a visité Salomon comment visiter son père David. So, Nzambe a établi sagesse na eli parce que tout Salomon a sengani. Oh, sagesse que Salomon avait demandé à Dieu, c'est son père David. So patwatangi na proverbe, bamona que David a joué bisa moi nabi na nyo soko senga quoi na sagesse. C'est la raison pour laquelle na 1 roi 3, tant Salomon a écouté Nzambe écouta na Salomon na roi. Salomon a demandé que la sagesse parce que son père lui avait montré le chemin de la sagesse. Oh, sagesse c'est Nzambe yemoko na kati ya makomi. Parce que Dieu c'est la sagesse. Nde ozomona lelo toza awa bato belé ba oyeba te soki mutu atele bino bolobi kabila te so kabila lobi ngana ke bino bobi ke o akotia na pouvoir ba négocier na ngoti pouvoir ba arracher ngo ce que Félix a fait c'est justement arracher le pouvoir à négocier pouvoir titala il faut ozana mayele pona kozwa bokonzi na maboko ya mutu ana minduki. Son père, le père de la démocratie, héros, notre héros, Etienne Tshisekedi Lobanine. Abaki tokoza bokonjo masasi ata moko te ekobeta makaka na RTNC wana bato ba yebi mémoire batala devoir de la mémoire. Kaka na RTNC wana ba ko changer langage. Lelo tota la RTNC tota la télé 50 ba changer langage. Pouvoir ezwami na pété sans négociation. Donc na ba ko sans manduki betité. Yebi sangatala. Il faut pas dans la dimension, parce que tu as une dimension humaine, tu as une dimension divine. Donc, ce n'est pas une dimension de bon Zambé. Moutuloko la Kabila, aza capable d'imposer Chadari. Si vous avez Kabila, si vous avez Gabriel Mokebete Sami Badibanga, ou bien les gens là Kikou, Baba Jean Moussouba, tu me souhaites Bakandati, si vous avez Kabila est capable de créer Moutunaye Atia. Mais si vous avez Zamba, c'est celle la Bolingonaye, Kabila yé aye, Ataya qui va Félix. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas Kabila. Moi, je vois, ce n'est pas Kabila. C'est Dieu qui l'a fait qu'il soit ainsi. Zambenda Lingari Zala Bongo. Ce n'est pas Kabila. Mais par rapport à la Belgique, contre le diplôme, Félix Tshisekedi a présenté qui comme on a déposé pour déposer candidature. Belgique, ils ont contre diplôme. Ils ont usage de faux de Bakoui pour Kangal. D'abord, ils ont faux débat. Affaire à diplôme, ils ont faux débat, ils ont le corps landelaté. Ils ont des faux, même si c'est vrai. Moïse Katumbi a un diplôme. Moïse Katumbi a un diplôme. Yoka, na affaire ya Congo, tu as besoin de diplômé pour na Congo bonga. Ce qui diplôme est bon, ça rabat mais Congo c'est bon kala. Combien de diplômés a dirigé la président Kabila? Oh bah on va finir illettré. Bah on y soit bien boss, bah bien président, bah bien nani boss. Oui boss anan.
c'est que bino so va travailler né muto engagé rabatu azaka pa engagé parce que a révoqué. Donc il est le boss. Donc un muto bo benga zaki na diplôme te bo finga zaki zo ba zaki boy o ba Moïse Katumbi ba otambola lelo ba sa ba lobbying partout. Muto azaki boss à Moïse. Moïse a loba je ne trahirai jamais Kabila. Mais ayeba ko trahir. Papa vous avez un traître. Diplôme et bon ça muto te. Et le bon ça muto ça dimension ya mentalité à muto. Au cause là au diplôme à D4 mais aux amaillés les mêmes plus qu'un licencié bien à l'université. La Bible a dit il est le Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence. C'est Dieu qui a donné à l'homme l'habilité de créer l'université, de créer école primaire et secondaire. Donc ce que vous avez en autant la Bible n'a pas me ça le maillé le diplôme à l'université. Bible. Parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Oh, Dieu c'est l'intelligence, Dieu c'est la sagesse. Mutu mokota cause à lecteur Bible atika lozazoba jamais. Félix cherche de alouki basal en Zambé. Ils ont prié pour lui. Et l'onction de Dieu dans sa vie est ça l'intelligence. Nous n'avons pas besoin d'un diplôme, quel que soit titre. Titre bon ça Congo te. Yo ozomona bien na Congo. Oye bien ou bien. Olanda rabe mission na Congo. Mutu otape mutu dans un diplôme tel. Mais bilo ko loba. Est-ce qu'on imagine Martin Fayulu dans un diplôme et belé ba otanga. Mais combien de pourcentage Martin Fayulu a bimisa na élection oyo. Na uti otanga Twitter na ye a commis sikoyo lobby à 60%. Avant-hier, il y a une chaîne à l'égal chaîne internationale a tangi liboso ba militant na ya MLC 61% diplômé. Comment un diplôme ça va libérer makasi boy? Car il y a un diplôme na ye abimisa ki 48%. Un diplômé aza même na problème ya mémoire calcul. To longwa na musika to mona gouverneur notre gouverneur André Kimbuta na affaire ya mathématiques on sala nini wana asalere ba c'est que mes diplômés mais tombere la poani soki diplôme ezara bien et que ça c'est vérité ozomona oh diplôme bon ça mutu eza mutu ya mutu si cet homme a un projet a un programme pour la nation azo mériter soutien na biso to soutenir ye to tika ba isa ba fo débat Belgique RDC ezo partenaire na Belgique na ba Belgique ngai no sambela nzambe Belgique il faut beaucoup rame botama na Belgique so ba continuer ko s'investir na mambo ya Congo nzambe fa beta Belgique nzambe fa beta France pays surtout au na dimension spirituelle parce que moni maramongo faut que na dimension wana il faut nzamba bando beta ba pays wana un Belgique pays comme Afrique du Sud plus que Belgique est-ce ngana ko ke fala bina que ça na Belgique pays le rôle Afrique du Sud plus que Belgique ce qui ministre benani ba babe o ba tata Belgique ba ba pays Afrique du Sud et l'équipe Belgique il y a des endroits en Afrique du Sud kota molokuta na Belgique Belgique a salité bazana banda kwa kala batonga banda ba temps colonial o biso to bota to ebite bazana banda ko na tilelo o sera Belgique ba sabasani ezaki motema mabe jalousie ya ba Belge ba préparer ki mutu na bango pour na ba escroquer biso mais Nzambe à confondre bango c'est ça c'est Martin Fayulu a s'autoproclamé qu'il est président de la République il est le président élu. Martin Fayulu déjà na landi ba chaîne monsieur international ba loba ki na ba peksa ki bato musu ba pesa ki conseil ba biya za na dimension wana te mutu salaka biloko wana ezaka mutu moko Etienne Tshisekedi Martin Fayulu na dimension te ana pouvoir politique te d'abord na président ninyango Martin Fayulu ba ebesiko Martin Fayulu ndenge yobi na histoire asa kutana président nini bela na diplomatie nya kutana ngo donc diplomatie Félix a ma casse na diplomatie peut-être bato ba yeba Moïse mdalo tambusa Moïse a chambongo peut jet privé na tambusa na président mususu atambusi nani Félix Tshisekedi non Moïse atambusi Félix c'est passé mais Félix a l'équipe Moïse na diplomatie Moïse a ça lobbying ya mbongo a promettre bien no ça boazuba mbongo ne ebele achi abi diplomatie sur ba Félix Tshisekedi des trahison non Félix d'abord azaki nommé secrétaire général adjoint chargé à affaires extérieures. Oh, je ne suis pas de l'IDPS, mais ce que je sais par rapport à l'IDPS, et bandaki qui fonctionner comme un État. Donc, cela veut dire bazana présidence, bazana gouvernorat, bazana ministre, Félix la ministre des Affaires étrangères, il y a IDPS. C'est lui, Nanzela na yende, bamindele musuba tu musuba ndeko boya IDPS, ba ko comprendre que Etienne Azama bete, il faut ça la tout ça nini, ba collaborer naï. Mais tant que luka collaboration wana tant que la collaboration déjà tant et c'est kendaki déjà tant et c'est kendaki collaboration déjà et soit qui déjà tant et ça là que Nzamba décidé autrement agir molimo ya Etienne Tshisekedi Félix Azama casse na diplomatie je vous assure na ebiso clair a prêté serment bo vanda total ne musale osalama bo mona dimanche de Azama casse Félix na tant autres zaki batu babadi de osaba ka mini campagne électorale. Mais Félix Aïkaka, libanda. So, nani a ebisa qui est que andima élection avec Oussa machine. Vita Kamere. Non, Vita Kamere. Wana ko bazaki na basangani te. Non, wana bato ko sa pariti basalere.
parce que tant que ne va pas la candidature comme bando la deux personnes c'est le programme va ça là qui bosse avec deux personnes bando lango Félix n'a vite à caméra malgré quoi arrivé nani il faut la bimba bando lango déjà qui prend deux personnes ce qu'on dit hier au c'est que ndima élection avec Oussa machine non ce n'est pas vite à caméra les amis par rapport il y a diplomatie à Félix à soit qui foutu à niveau il y a États-Unis na niveau États-Unis ndeba yebisaki na démission Trump que ndima élection avec Oussa machine. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Comprenons avec Pasteur Michel Otto sur le Marambou. Yamour la biso aux Amosel Nzambe. Nzambe a le bisiko nini pour la Congo la minute. Non, actuellement, il y a un problème, il y a unité. À part unité, il y a un problème aux a vigilance. Vous avez bien pourquoi? Parce que et l'autre comme on a Congolais de bel bosso peuple qu'on a distrait. Tout le bail kabilaté. So kabila batu abendani na ye. Atiki. Abendani akocha mutu na ye, atiki na ye mais azu na opposition, azu te na opposition mutu moi ça nini abimi. C'est qu'il faut tout le monde tout s'adhérer derrière ye, tout soutenir mutu abimi wana. Armée za bo kabila ministère makasa bo kabila. Eza na preuve mon côté. Kolandaka ba biloko batu ba tiaka bitia te moni actuellement soki mutu alingi a saboter yo ningo vandi wana bien salir yo. Abando selo ba campagne na mabe intox. Oh la Bible dit quoi? Les faux témoignages ont été dit toujours les mensonges. Donc ba témoignage mabe za toujours ba mensonge là ba lukuta. Donc mutu avandi ka bonanda kunde a créer base moko boy asala ba no finga yo. Nyoso na lwani papa mone pe ka lobaki. Mutu avandi ba komi to moni ba to ba komi bisanga na kona lobaka boy. Pono mona eza biloko lukuta. Siko boko bisanga réellement Fayulu azali na pourcentage combien? To yoka dimension ba diplômé nazonga souci ma place ba diplômé soit disant les diplômés ala diplôme te papa to landi biso surtout en direct bien maramboleki na cour constitutionnel Fayulu a côté des documents na document moko a commis à 11 millions et quelques devoirs document msomi bala côté ici 8 millions et quelques devoirs so yebisanga Fayulu penza azwa ki combien au moins que automatiquement seigneur a raison en dehors à wana en dehors ba 8 millions ya ba 11 millions na mukanda mo Fayulu asengi babi akomi bilo misato kaye mo asengi ba nile ba élection nyoso kaye mo asengi récomptage ba voix kaye mo azo senga ke ba reconnaître le ko la président Eli so devant le cour constitutionnel ba komi batikali bazo bati basani ba pona nini oh mutu fazala na chemin moko azala droit azala le ko automatiquement ngola sabu Fayulu azaki prêter pour na élection payer bango mibale na constitution mboka na biso et le bibo le chef de l'état azana pouvoir au-dessus des mêmes parlements au beaucoup ça parlement ana pouvoir à tout ako renommer ako azana d'autres baka en général ana pouvoir parce que ba bengi chef ya tout azana pouvoir ya longola ana pouvoir sa nini ya robakisa azana pouvoir au kata donc yene muto bakisa ako pesa armée te ata bolobi siko ke armée za maboko nete actuellement tondimi parce que les problèmes ayi ke alternance pacifique ça nini et salama donc on a besoin de débat. Merci beaucoup. Nous avons l'Union africaine contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. L'Union africaine c'est l'Union. Les abotoko za Union le lope to kabona non. Union africaine za RDCT. Kagame yeboye, Kagame na Museveni baye, ndé elo mo baso na Félix Simbaïto. Non, bango ba luka ba intérêt mais Félix au travail pour na pour la sabino que ezali nani ngana landaki émission moko jeunesse mo di clair abi Kagame azalaki a. Ozolanda Kagame azaki na besoin à s'imposer système mais Félix pas limité. Boye bango Félix ça congolais de père et de mère. Le lobby ata signé ba accord na kabila ndenge batu ba loba. Boye ba biloko nzoto ba congolais et loba toujours. Parce que ana makila ndi ya 50 kunate ya 50 kotote. Ana makila 100%. Pe en plus ya lobana azali na idéologie ya tata azali mwana ya leader ya Sphinx. Biloko akati ya tata osala nini? Et qu'on réclamait toujours au sale. Attends 10% d'ango. Et on réclamait toujours Félix qu'on y que non, il y a place au outil, il y a place au Kende. Et on y est. Et ça m'a renvoyé, il y a union en unité. Sadek, Ndimie, CRJ, Ndimie, France, a aussi accepté Siko. Il y a des présidents de chef de l'État et Belé Siko, oh, on a zola na ba Twitter na bango, na otanga. Parce que les gens vous disent que otanga ba Twitter ba président. Oh, ba publié. Ils ont accepté déjà, ils ont accepté. Papa, cause la tête na mokili ba, cause s'attendre tête na mokili ba, tu n'y a pas olinga gayo. Yebaka, ozana namba olinga yo, nambe bosani, ba oboya yo. Prévenez, Christ a fait à ça, qui faisait un miracle. Abikisi ba tosani bo, mais tant que comme devant fait accompli, ba tu ba boye ba bito pour na so Barnabas. Au compte dimango, mo konziloko la Jésus. Azaki refusé, mais Félix a Jésus. Félix a mobicité, aza imé, aza na béré. Mais Christ le col a qui 100% homme, 100% Dieu. Azaki rejeté, refoulé la foule. Donc c'est que tant voyez Barnabas et Mataki,
ba mari bazaki wana ba quand même ba savoir te pas ba ko bomaye bref ane Pierre a wangana Jésus parce que anobanga quoi liwo ko sani e ko yelaye Pierre disciple avec na Christ a wangani et bon Félix ba tout ba olinge c'est normal faut ba boya ye parce que leur calcul est tapé autrement Kobo sanate na moment ya campagne électorale Kagame alobaki nini a soutenir candidature nani ya Shadari Kagame abaka soutenir candidature ko yebisanga Kagame ando soutenir Félix te comment c'est pena Félix nzamba alakela gonda nzamba ko beta bango. Merci beaucoup, Pasteur Michel. Moment vers la fin de cette émission, par rapport à tout ce qui a suivi, cette émission, Congolais tout dans le monde entier, au bazo lela, musupe bazo sepela. Lilobani était que Moussa Lanzambo koro baba. Non, état que Moussa Lanzambe na ko lo bara boye. Na sengna ba Congolais dans la kimia to soutenir Félix. Beaucoup plus non ça l'appel na ba chrétien ba Nzambe. Pendant le temps où Tozalaki a préparé la campagne électorale, Félix a travaillé dans deux dimensions. Dimension physique et dimension spirituelle. Dimension physique, on a réuni parti parti politique, ils ont préparé des témoins, mais la dimension spirituelle, Félix a localisé beaucoup plus les hommes de Dieu. J'ai vu mon mentor, mon maître, l'archibishop donc à Williams. Na Ghana, Félix a localisé. Ce qui ont une image, biloko sala ba benga un service sacerdotal. Donc sala bonganga likola Félix ba vandise na chair, ba vandise na kit ba bito établir yo na présidence. Donc Kabila ndenga zana aponi Félix te par rapport on passé Nzambenda il faut la établir place wana. Félix azawana étant question Nzambe. So toza ba chrétien, toza ba Nzambe au sambela même aux chrétiens, toza musulman, au soutenir Félix sambela pona ye. Parce que étape ozo kota sikonde za ba preuve ya makasi. To prier pona ye, en dehors ça to prier pona mboka na biso. To détruire ba fox to ba élément nyonso kozala au contraire volonté Nzambe. Penga na osambela beaucoup plus. Pharaon lokola linga ko tika Israël te bobi résultat sort de ndenge yaki. Pays nyonso ko s'engager pour créer rébellion contre RDC. Congolais ko s'engager pour créer rébellion contre RDC. 9 pestes evisaki Égypte et aux alabanda kuna bango. Tozo ke na tambo ko prophétique. Baton obi mouton nzamba poni babundisa kete. Ezaka terrible. David abundi bitumba apedaki bataille moko tobi pourquoi parce que l'onction royale les aki na mutu na ye. Même aussi Félix ba wendre na couronne na corne d'huile et pas archibishop Nicolas donc à William. C'est donc à William da prophétiser Obasanjo à président à la next président ya wapi ya Nigeria et arriva. C'est le même Obasanjo nazana ba vidéo et belé ba pasteur même les étrangers ba pays voisins ba Afrique du Sud, Afrique d'ici ba prophétiser que à la présidence de la République. Aza présenté akutana bango ta muna bango te. Akotsa ba requête na l'église même na Congo. L'évangile Claude Kabundu Walesa a outil retraite na je crois na Zambie bien na Zimbabwe. Avant campagne électorale, Abenga Félix a accepté yom toi président. Batuba kende Claude Kabundu Walesa na Congo. Batu naï. Ba image wane roleka. Ba bo élection pourquoi ba un tribal et ba poza muluba. Non. Et ça vérité a yebisa que oza la président ya Congo. L'évangile Claude Kabundu Walesa. Le pasteur le bishop Nani, prophète Dodo Kamba, a recevoir Félix avant la campagne électorale. Sambela qui pona résultat eza. Au somoni place nini ba candidat musu ba ngene oluka Nzambe. Donc Félix atamo na dimension physique na dimension spirituelle. Et le bisi pouvoir na eza dimension spirituelle na dimension physique. Donc Nzambe le ko ezaki posa na ye. Tous à 5 jeune à 21 jours. Ba nous ba gêner pour na Congo. Pour na ni to soutenir l'élection. Ba to ba genaki yangona bino so bo genaki. Résultat na bino yangwana. Bon continuer à soutenir et logo bosinga pas Nzambe par rapport à RDC. C'est ça longa bosinga na ba Congolais. To cultiver amour, to longa ba un tribal. To landa bato ba finga ta leka na te ando finga non. Les 9 to za la biso sur la regard na RDC pour na protection serment ya nouveau président. To soutenir ngo Nzamba pambola biso pa pambola. To bando linga Congo et aux ala bien. Merci beaucoup passer le numéro de téléphone pour tout comment. Non, numéro na téléphone pour na bato. Bien sûr baza ils plus 27 78 412 70 80 plus 27 78 412 70 80. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup. C'était là le pasteur Miché, Tosoli Mamboka, Moussa Lanzambe, Tosoli Mamboka, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à les boss. Je suis Didi Pouma. Merci beaucoup à lycéen. C'est ma caméra, tonton lycéen, la pression beauté. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment ébélé, la émission à Bisso. Numéro à pasteur Miché. Moi, beaucoup qui peut intervenir dans l'émission à Bisso, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de votre prochaine. Ciao.